Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete tango bato wana balobaka ete bato wana ya radio Zoumel 1000 bolanda bango te boyeboye bazali bato ya maboma bayebi eloko nini balobaka pe bayebi pourquoi balobaka ndenge wana yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo boyeba yango ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ebotameli kaka awa po ete tango biso tozalaki na bango totravaye na bango tosali bamakambo nyonso tu na bango me toyeki komona a un moment donné komba oyo bango bazali koloba ete bazali kosala komba olie basala komba yango na ndenge ya malamu bango bazali kosala siko komba yango na ndenge ete bazali koboma kaka peuple congolais nde toyeki kotala tolobi bon bato oyo bazali kosala bamakambo mosusu bayebi ete ndenge nini vi ya poto ezali ndenge nini bapeuple congolais bazali komona mpasi yawa na poto me koma explike komona bakoloba ete lelo tozali na réunion bandeko réunion wana komona bandeko bofungola matoi bapeuple congolais tozali korevele bino bamakambo oyo ezali liseki te na kati na réunion wana komona soki bokei après bayebisi bino balobi ete tokomonte histoire moko boye po ete ba diaspora congolaise basala bacotisation mpona makambo na biso ya bacombattant comme ça soki mbongo wana ekoti tokosala nango makambo boye mais bapeuple congolais mpona nini okozala kaka clair te ya koyebisa bato te bandeko nazali na besoin ya mbongo moko boye po ete tolingi tosala eloko boye mais avant ya kosenga mbongo wana il faut boluka histoire moko mpo bokosa bapeuple yango na toyeki komona ete bandeko babolingo bato oyo bazali kotravaye mpo na mboka te mais bazali kotravaye mpo na baintérêt na bango personnel mpe eloko ekamwisa biso bandeko okomona Ngbanda akopesa autorisation na bato ya likolo yebisi bango kalobi bokopesa communiqué moko boye po ete ou bien radio ezali na besoin ya mbongo ou bien mpo na likambo moko boye bandeko bambongo wana soki eye ekendeke nyonso tu soki eye neti na compte oyo bakopesa numero ya compte bolanda malamu bazalaka wana omona bapesi bino numero ya compte bino boza kotransfere bambongo wana apres bambongo wana soki ekomi na compte wana bakozwa lisusu mbongo wana batransfere yango na compte personnel ya Ngwanda alors boyebisa biso wana ezali manipulation to ezali ete bazali kolinga mpona évolution ya mboka yango ete radio Zoumel 1000 tango eyaki tango totombolaki mongongo epaka ebandaki a partir ya bacombattant ya Angleterre division totale po ete mingi bayeki kocomprendre balobi losebesebeti bato wana bazali bato na biso bayebi biso malamu bapeuple congolais bofungola matoi malamu bozwa likambo tozali koloba liseki te mobulu ekoti bango na bango mpe radio Zoumel 1000 nde ekosilisa moto na bango kuna na Angleterre mpe baye kopanzana complètement yango wana tozali koyebisa bino bandeko bozwa liseki te na makambo oyo biso tolobaka na bino po ete soki lelo tozali koloba ete bapeuple congolais boye tosimba na maboko po ete tokipesa na mayele tokende totonga mboka na biso po ete toye koimona toyebi ete baoyo nyonso to bazali komibenga bacombattant oyo balider ce sont des escrocs bazali koutilize bino mpo balia bino kaka bambongo oyebi lokola Mobutu amesanisaka bangwanda wana nyonso na banini kozwa mbongo facilement awa bazali kokoka te bazali kokoka te bandeko mingi bino bozali kaka na ideke ngwanda akimaki na bamilio banini me tozali koyebisa bino bacrise économique oyo bambongo ya ngwanda ebele ekota mai ngwanda ndenge azali wana azali kobanga ete Joseph Kabila aleka po ete yebi ete soki Joseph Kabila aleki encore bambula na bambula ya vanda kaka boye me bokomona ye ndenge kotambola matamba
d'accord soki kaka Joseph Kabila vandi kaka na bokonzi bon komona ndenge akobanda koteka ba villa na ye nyonso to ezali ya na poto po azali lisusu na moyen te bondimela biso po ete makambo biso tolobaka ezali juste et vrai tozali bato oyo tozali kozwa bamasolo na kati na source biso tozali baradio oyo te bapesi yo $100 po te eloba bo bapesi yo $50 eloba bo te biso esika likambo ezali boye topwataka tolobaka bandeko babolingo wana ezalaki sujet po toyebisa bino mpona bato oyo bazalaki koloba ete ano radio Zumel 1000 ezali radio oyo basali yango a partir ya Congo bamakambo ndenge na ndenge nde toexplike bino ndenge nini radio Zumel 1000 ebotamaki radio Zumel 1000 ebotamaki a partir toyaki komona ete makambo oyo ndenge ba manipulation oyo bazalaki kosala na ba diaspora congolaise tolobaki ete trop c'est trop yango ete tobendanaki na biso mpe toyei kocreye radio Zumel 1000 abanzi ete o wana ezali éclaircissement ndeko ondima oboya me yeba yango ete radio Zumel 1000 na minute oyo tozali kati na bango tozali kolia na bango tozali komela na bango toyebi makambo na bango nyonso de A à Z mpe moto moko oyo akokosa moninga azali te mpe ntango basalaka bareunion na bango mpo baluka non bato wana bakoki kozala kote nini ntango balukaka wana bayebaka teke tozalaka na bango mpo ete ntango bango bazali kosala bacomplicité na bango bainformation tozali kozwa 5 sur 5 donc yango na tolobi ete force na biso ezali po ete tozali na bango toza kolia na bango tozali komela na bango toyebi makambo nini oyo bango balobaka yango wana ete esika force na biso esika ekangi bango na kati na luketo mpe moye baningana ezali te mpe tolobaka yango ete ye moto ozali koganga ye moto ozali koloba mpo ete oboba moto ya radio Zumel 1000 il faut ozala soki nzambe apesi yo autorisation te mawa na yo bandeko bolingo wana ezalaki mpona koyebisa bino mpona bato oyo ndenge balobaki na motuna oyo batunaki mpe oyo bazalaki koloba ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo ebotami na kuna na Congo na Kinshasa ezali ndenge wana te mais ezali radio oyo ebotami kaka awa a partir ya makambo oyo soi-disant bacombattant biso tobengaka bakuluna oyo bazali kolinga kosala na peuple koescroquer bapeuple koloba makambo n'importe quoi yango ete radio Zumel 1000 eyaki kobotama mpona kolakisa vérité na bapeuple congolais na ntango oyo natiki maloba epai ya papa Roger akoka koyebisa biso eloko nini azali na yango